Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Tanga Balboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tout sur là ensemble, Kakanet sur la Ranabino na des shows d'Enar TV. Papa Nabiso Abenga na des shows d'Enar TV. Papa Lobi des shows. To sepeli na ba émission boye nango ya conseil éducation na kati ya communauté. Papa Lobi des shows kalatwane komona kaka bato bazo bunda na YouTube. Bato bazo sala ba émission ko fingana. Oya fingi bilo kwa mama, oya fingi bilo kwa papa. Mais lelo initiative ye ya kopesa ba conseil na kati ya communauté. Papa Lobi des shows coup de chapeau. Toza wana papa na biso Lobi des shows na landio ya trop na sepeli yango nga pe na pesio problème nanga. Lobela ngo na kati ya communauté pesa nango bandeko conseil problème eza boye. Papa Lobi des shows nazalaki na Kinshasa, nazalaki na mwasi nanga. Tovandaki na ye toboti mwana moko. Papa Lobi des shows ka ne tokenda koluka vie meilleure na libanda. Or vie meilleure ezara na RDC. Po toyokaka entre guillemets RDC etonda bomengo. Eza na richesse ebele, mais richesse wana biso ba peuple congolais tomona rango te. Bato libanda nde bayaka kozwa. Vie meilleure tokenda koluka libanda tandis que vie meilleure ezara na RDC entre guillemets. Papa Lobi des shows na bimaki na ke koluka libanda ndenge mwana mobali akenda koluka. Natika ki mwasi nanga na Kinshasa na mwana na maboko. Papa Lobi tanga voyager mwasi na zayi na mwana ya 8 mois pardon. Azayi na mwana 8 mois oui na maboko. Papa ake na Afrique du Sud. Papa Lobi des shows na komi na Afrique du Sud na bandi ko débrouiller vie na zalaki na souci makasi. Ya otika mwasi nanga na mwana 8 mois na maboko. Na eba yeke kozala vraiment difficile na sima. Po vie ezaka andengo wana metango opportunité à voyage yaki esengaki na kende. Mama atikali na mwana maboko. Mobali abi atikelaki mwasi na ye ba disposition financière mwambongo na maboko na makamsu ya kosala na pembeni et puis famille na ye ezalaki wana pona koyede ye aleka kobokola mwana. Toza wana. Papa Lobi des shows na komi na Afrique du Sud 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ba problème ebandi na mwasi nanga na sima na Kinshasa. Mwasi abandi mobulu na mwana na maboko. Mwana yeko kokisa plus ou moins une année. 4 mois après, mwana kokisi une année. Na une année wana, dans le 4 mois tant papa pesi mukongo, mwasi abandi mobulu. Papa na biso abi des shows, famille nanga bazobenganga, mwasi na yo na sima, ça ne va pas. Mobulu mibali nde mibali. Papa Lobi na banda ko croire na famille nanga te po nazaki na confiance. Na mwasi nanga toza wana. Papa Lobi du fait que na lingai mwasi nanga trop na bande kout ko yoka o famille ezoloba te po na yebi ke na absence à mobile il y a toujours des problèmes. Bande ko ya basi yo balinga ka basi ya bande kwa mibali te po na ninyo yo voilà. Papa eba eza ba contexte moko ndengo wana ba kombataka basi na biso na ba famille na biso voilà. Papa Lobi des shows et ça diga 4 mois trop de rapports. Ezali na mukomususu mwasi na ndenge bafilaka ye balandaka ye na banzela kendaka bapesaka papa ba rapport tomoni na mobali boye tomoni na esika bwazo mela masanga tomoni abimi na esika tel papa ndima te et ko sala 4 mois après mwasi abimaki azokende wenzi nzoka mama abandaki kokende wenzi te mwasi ya papa na biso kolo lisolo abandaki na ye kokende wenzi te mama akendaki rendez-vous na makanga mama abimi nyeta okende wenzi ake aleki na lupango ya mobali na ye alaki bango tenga na ke wenzi babi d'accord problème ezate mama kende wenzi kaka na sima ona famille ya mobali kaka ne ba surveiller ka semeki na bango bazwi mwana musu ya mobali ya muke balobi landai kaka na sima ndenga azokende amona yo te a comprendre te yo za sima na ye balandi mwasi na ye malembe mama alobaki azokende wenzi nzoka mama banda okende wenzi te chose grave
Maman akatisi aleki akoti na Dienga. Oyebi Dienga. Maman akoti na ye na hotel. Maman akoti na hotel moko songolo na niveau ba quartier kuna kote makango yaki koluka ye. Ye na makangu na hotel wo. Mwana moni bango ndenge bakoti mwana zongi mbang. Ake ko alerter na famille ya mobali. Na moni yaya tel kaka ndenge botindaki na landa ye bakoti na mobali tel bazana hotel. Famille ya mobali batelemi groupe. Balandi maman tina hotel. Bakekuta mwasi na hotel na mobali. Bakangaye à la flagrance de lit yena mobali. Bazana kati ya jardin d'Eden. Bazo tafu na mwasi na ye. Papa lobi de show. Babenganga 4 mois après. Na pesi mukongo kaka 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bakangi mwasi nanga na mobali na hotel. Ezate ke ba monaki ye. Bakangi ye na maboko. Papa na biso abi de show. Bapesanga rapport wana na 17h. Papa alala émotion 17h ya lelo exemple. Alali lelo na 17h alamuki lobi na tongo. Émotion. Papa lobi de show na ndima kite ke mwasi nanga akokaki kokendo tombe na bakaya ndengo wana. Na ba acte ya ndengo wana na ndenge na lingela ki. Na ndenge na pesela ki bolingo na ndenge to bandai ko sola na telefone. Ndenge famille bazo benga. Famille ba benga na ndenge nyonso ba expliquer mobali. Mobali abi papa abi de show na tikala ko ndimela famille na ngate. Na ndimela ika mwasi nanga. Mais chose grave. Bakangi mwasi na hotel na mobali mususu. Bref, tant bakangi mwasi na hotel, mwasi akimi. Kote mwasi abandai kovanda, akumbi bisaka na ye, akimi, akevanda pa ba camarade, baboto liye mwana. Mwana zaki na inane. Papa lobi de show du fait que mwana zaki na inane azana nu bébé. Azana besoin ya affection maternelle. Azana besoin ya mama na ye. Mwana bandaki kolela trop. Bandai ko benge na téléphone malgré famille balinga ki batikala na mwana. Mais du fait que mwana bandai ko lela to, maman so azoya kotala mwana na sima mikolo lekaki, kande silaki, papa na biso kolo lisolo alobaki botika ye ayaka kotala mwana tant que mwana za muke. Bien que bolingo esi ekufi nango, aponi nzela na ye, ezalaki su bolingo te etikalaki likambo ya mama na mwana, etikalaki libala ya mwana na kati. Masu eko dindaka soki libongo eko tikalaka. Voilà, oyebi nzembo ande bayimba. Bayimba onde. Libala oyo ya mwana na kati ye. Masu eko kufaka libongo eko tikala. Mama na leya. Voilà, donc oyebi yango batu bayebi nzembo wana bayebi pour ne pas na potane belé. Oka mobi me de choses ndeni oyebi nzembo wana te bon, c'est tout à fait normal, mais na pesi nzembo wana oyoka. Batikalaki bolingo ya mwana na kati. Papa na biso alobi de show na yebisaki famille nanga ba permettre ye ayaka kotala mwana. Bref, batikaki mama ayaka kotala mwana na famille po babotolaka ye mwana. Mais lokola mwana bandai kolela trop na butu azolela mama na ye. Papa alobi de show na yebisaki famille nanga ba pesa mwasi mwana akendo vivre na mwana po ye moko pe mama mwana. Abandai ko réclamer ba pesa ye mwana na ye akendo vivre na ye po mwana za muke. Toza wana landa oyoka degré ya kimutema mabe ya kindoki ya négligence ya kozanga koyoka. Ndeko mwasi na kolinga olanda lisolo o bien bandeko mama bandeko mibali pe biso nyonso communauté landa lisolo o bien eza lisolo a pasi lisolo a mawa. Mwana komaki na inane bapesi na maboko ya mama na ye. Mama ke boko la mwana. Kote mama kendai kovanda aye kokuta na mobali. Akuta ina mobali moko balinga ina mobali. Mama longwe kotake bandai kovanda ke kota libala pa mobali. Bakomo vanda na mobali wana amemina mwana ya papa na biso. Bebe na ye ya inane ake kota na ye na libala. Tuza awa. Mikolezo continue koleka. Libala kota kendai kokota. Ake kokuta na mobali moko elima ya mobali. Angwalima beta talate. Alingi même pas bouger. Oyebi bato bazaka, oyebi mobali azwa mwasi na bar, azaka très méchant. Mobali azwa mwasi na ye na nzela kindumba, alingaka mwasi na nzela kindumba, alingaka kutu te bapesa mwasi na ye mbote. Po ye moko pa yebi ndenge nini asalaka po azwa mwasi wana. Voilà, toza wana. Mobali alinga mwasi na nzela kindumba, alingaka te mutu mususu apesa mwasi na mbote.
akolinga te mutu mususu asolisa mwasi na yebi po anini. Ayebi ke mwasi wana aza ndumba. Ndenge ya azwaka ye, ayebi ke mutu mususu pa kozwa ye. C'est ça. Rien que la vérité yaya. Tikana biso ba vérité pour comprendre. Mobali azwa mwasi na hotel, alinga ata mona mwasi na ya leki na avenue hotel ezalaka. Vrai. Mobali azwa mwasi na ye na bar, alinga ata mona mwasi na ya leki kote ba bar ezalaka. Vrai. Mobali alinga mwasi ne na se ya masanga, alinga ate mwasi na ya mela masanga. Tout ça wana. On eza ba point clé. Nazo la tsayo po mona ndeni makambo salama na mokili. Papa na biso alobi be mwasi kota kende kokota libala, mobali wana a beta tala te zuwa tinati. A surveiller mwasi na tembe, mais chose grave. Papa alobi mwana nga akufaki esika mama na ye amemaki ye mwana akufaki ndenge nini. Mobali tellement zaki na zuwa to abandai koyoka ndenge papa na biso aza na Afrique du Sud, kolo lisolo azali na Afrique du Sud. Abandai koyoka kanda ndenge mwasi abandai kosola na mobali ne na Afrique du Sud pona bolingo ya mwana o bayaki na ye na libala. Toza wana. Or que batumi bale so bakabwani bana bakepa mobali mususu. Eza un problème te. Bana na bana droit basola na papa na bango. Maman na bango pa okopesa papa wana mbote. Elobi eloko te, eza bolingo te. Juste pour na retourner intérêt à santé à bana, ya monde sala akeba solola. C'est comme ça. Également, bisope mibali. Soko za na mwasi oyo abotaki liboso, bana na ye baza na maboko no. Mais papa ona za na droit benga pe maman na bango na ndaku na yo. Ako benga ete po basola buzoba, tolobela buzoba te toloba dans l'essence normale. Koyeba santé à bana. Bref, zuwa ezalaki na kati côté mama kende kokota libala. Mobali wana bandai ko sepela te ndenge kolo mwana bandai ko benga po yeba santé a mwana. Mobali wana kanisi ke mwasi wana azoluka zonga na mobali ne yakala. Eloko nini leki mobali wana azui poison. Alesi mwana ya inane. Alesi bébé ya inane apesi ye poison. Bébé akufi. Abomaki ye ndenge nini? Mama déplaçaki akendaki quelque part nde ba mama ba kendaka wenzi. Ake wenzi mwana tikalaki na papa wana. Papa azui poison. Alesi mwana inane bébé ya mobali ya inane alesi ye poison. Mama kendaki wenzi tangwa ye akuti mwana azaki ya kolala. Mama ebika ke mwana za ya kolala. Mama atali depuis autaki wenzi. Tant eumeli mwana lalaki azola mukate pourquoi? Mama kendaki po fungola dra atali sika mwana lalaki mwana si asali nini? Mwana anyoloki mwana akufi esali mawa pasi na soni. Yoka na fungoli parenthèse rapidement awa poto comprendre. Oyebi ndeko papa soko zo sepela koboko la bana batute na ndaku na yo ekozala mieux zongisa bango bakende pa ya papa na bango olie oboma esali bien te. Également vice versa ndeko mama soko koka ko supporter bana mbanda na yo te koboma bango te zongisa bango pa mama na bango c'est plus important. Nakangi parenthèse tozongi na sujet. Mama lobi ayaki atali mwana zaki deja ya kokauka bakena mwana na nzela ba minganga hôpital batali baye ba nini bomi mwana baye kosala autopsie na kati ya mwana c'était du poison mwana balesaki poison nani alesi mwana poison ndako ezalaki ka mobali na mwasi mobali oyo yakenda ye kobala zaki nano abota te mwasi ayaki na mwana moko na libala mwasi soka bimi mobali atikala présent na mwana soki mobali azate mama atikali na mwana na ndako papa na biso azo regretter papa lobi des shows de Nar TV zwa lobela elo ni twenga to loba na kati ndeko mwasi ndeko mama oyebi na vie il faut komona kaliboso mobali okoza la déplacer akeba voyage quelque part batiki yo ozela bolingo ndeko mwasi patience efutaka pourquoi na lobi ndengo wana zala branché na monisa yo pourquoi na lobi bongo patience efutaka okokendo kota balibala mususu eza précoce yaya na loba mikonyo so mwasi tango wana ndako ya libala nde mibali bamonaka ye bien na libanda mobali azolanda yo po amoni oza na maboko ya mutu lelo so balobi oke evanda na ye ndako moko tanto okoko supporter te tanto kosala batemps ebele te oyo osalaki na mobali oyo kimi c'est ça. Mibali baza très dangereux biso mibali toza très dangereux poso na mibali baza obi mais deshu yo lo barabu yo siko yo zara na ba problème te yo zara na ba faute te biso mibali na tchenanga na kati po yo sepela na ndako biso mibali
tozalaka un peu dangereux. Mobali akosaka mwasi kaka ta mwasi ananda kwa libala. Tango za na maboko ya mutu, mobali akokosa yo ebele. Mais maman sala erreur oboma libala wana, ndoko comprendre que siko bominde zaki ya yo. Sala erreur oboma libala wana pour comprendre que mobali wana lingaki yo te. Sala erreur boma libala po yeba ki babanda kokosa yo. Na kolingana ebisa ndeko mama moko quelque part ici koza nanda kwa libala. Yaya mato ino kenda ocha libanda mibali bamona ko kitoko. Bakumisaka yo yo mwasi kitoko balandaka yo na oyebiso boye. Bakosaka yo poza na maboko ya mutu. Yaya longo na maboko ya mutu azolatisa yo oyo azobongisa yo. Ndo comprendre ke babanda kokosa. Atoko loba te de shobiso na poto to milatisaka biso moko. Mibali basayela biso eloko te oui. Mais moni kozalaka na mobali c'est important. Yaya zanga mobali. Omona ki valera mwasi no kote kozala te. Omona ke yo mwasi valera kozala te, valera mwasi zanda kwa libala. Na mobali asalelaka o ebele, na asalelaka o ebele te, na asalelaka o eloko te. Ndeko mama, valera na o ya ki mwasi zanda kwa libala, ndimelanga. Pourquoi na lobi boy? Papa na biso ake plus loin, papa lobi de show lelo naza na Afrique du Sud te, lelo naza na Mikili ya Poto, papa na biso aza na France. Mwasi wana kota kendaka na mwana balesaka mwana poison, mwana kufa. Famille na bango bakenda kosala ba enquête pona koyebe bemba mwana akufi na nini. Papa na biso alobi famille na bango bakenda na matanga. Mwayeba lobeza te po mobali wana pe azali na ba connaissance na ye na côté l'état, côté armée. Soki bolobi bolanda pe belé bakangi bino. Donc mwana kenda mbeka. Na mwayeba landa problème mwana izalaki te, mwana kenda gratuit ya ofele pona nini kozanga patience ya mwasi na ye. Mobali a voyagé 4 mois pamba bakangi na mobali na hotel, mama akima libala. Kota kenda kokota babanda kokosa ye, bake koboma mwana. Papa na biso lobi de show lelo naza na Mikili ya Poto, naza na France. Mwasi wana lelo plusieurs années akomi kobenga papa na biso pour dire babanda esusu kolingana. Bazong sa nieti relation. Est-ce que relation boy koki koza na importance? Ndeko mama ndeko papa pesa biso réponse nanda tolinga ko yana ba sija boy to kabula ensemble. Poto ça la réflexion, to raisonner ensemble, to réflexionner ensemble, to mi pesa na conseil. Ndeko mwasi kota kendaka mobali alandaka baboyana, bakabwana. Ndeko mobali wana bakabwana na ye libale kufa, a même temps ya kufisi mwana. Na maboko ya mobali wana abomi mwana na ye alesi mwana poison. Lelo bakabwana. Lelo akomi kozongela papa na biso po papa akomi na France. Akomi koluka soigner relation, babanda kosolola. Kosolole sa nini ezongisa relation. Conseil ni yo kopesa papa na biso. Est-ce que ba oki kosala peka relation ba solola na bango? To e oki koza na importance te bazongisa relation même ya kosolola. Pourquoi to lobi be po muto akufa na kati? Mwana kufa na kati, sauf que la Bible dit to limbisa mbala sambo na sambo. Conseil ni yo ki kopesa papa na biso na kati ya sujet oyo. Na kati ya problème ya papa na biso papa asengi conseil, mwasi akomi koluka azongisa relation, mwasi akomi koluka asoigner relation. Okoki koloba nini na kati. Esali mawapasi na soni yaya vie ya lobi toyebaka te vie esimbami na maboko ya Nzambe. Okoluka okima lelo po mutazwi te, mais lobi na yo yebi te, tanto lobi akozala plus que sika oyo kelanda. Est-ce que okoluka ozonga lisusu? Kande bayemba babi kuna koto okei, est-ce que nzele ezali? Nzoka nzele ezalaki te. Bonheur ezalaki na nka koto. Kozanga patience. Ozangi nyonso kande baloba voulant beaucoup gagner, on risque de perdre le tout. Voilà autre ngeto loba pona papa na biso yango wana pesa papa na biso conseil. Est-ce que c'est important à sa relation na mwana mwasi wana? Est-ce que c'est important à continuer ko solo la naye? To mutu na mutu ata la chemin naye ndenge mutu na mutasi akenda. Voilà si j'ai wana to sengi conseil public. Papa sengi conseil public mais actuellement papa a déjà un engagement naye abala. Azana mwasi aboti pe déjà mwana mais mwasi yakala abandi ko luka azongisa naye relation. Oki kolobani na kati. Voilà si j'ai wana et sali mawapasi na soni koyoka mambo boye. Benga de show Denar TV numéro nanga ngwana ezo circuler gravé na WhatsApp okozwanga côté tout oza. Okozwanga pesanga sujet no ya bientôt le belango. N'oubliez pas surtout partager votre émission pesa bande comme susu batala po ezala bien.
tout ça la large diffusion. Aimez, commentez votre émission. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Ezakoya. Ciao.